Ah, maintenant l'image. Et à tirer un peu de lumière pour vous. S'il vous plaît, non, 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 reculez, reculez, non, non, reculez, s'il vous plaît, reculez, s'il vous plaît. C'est un service, s'il vous plaît, posons un ciment, la quantité. On vous a déjà fait, s'il vous plaît, Yaya, il ne faut pas discuter, peut-être dans le banda. S'il vous plaît, peut-être dans le banda. C'est bon, déjà, bon, Junior, on va filmer pour aller à oui, bon, soit quand même c'est pour bâtir sur la famille. Bon, c'est la même histoire. C'est quand pour sur la famille, bandeko. On va se dire sur la côte. Oh, bah quand ils sont des idiots. Et on va arrêter à côté. C'est comme un plat. Encore une minute. Encore une minute. Encore une minute. S'il vous plaît. On sort, on libère la place. Ok, c'est bon. C'est bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Chers amis. Nous sommes vraiment émus. Nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir ici, parmi nous. Comme on le dit toujours, c'est dans les malheurs qu'on reconnaît les siens. Alors nous avons vu que vous nous portez dans votre cœur et nous tenons de tout cœur à vous remercier. Bon, moi c'est José Chapeau, je suis le petit frère de la défunte et l'interlocuteur de la famille. Et à mes côtés, j'ai mes soeurs, toujours de la famille Chapeau. Je crois que vous aurez le temps de vous entretenir avec eux. Merci beaucoup. Moi, c'est l'honorable honorable Ados Ndombasi. Mais Nazali, avant Nazali député national, Nazali opérateur culturel. Nazali responsable du festival avec un festival Toseka. Donc, Nazali opérateur culturel, donc il était important. Koya, n'a déjà lobby hour sur place. Il était important que Nabaninga n'a dissopé pour consoler la famille. Nazali était député à Funa, donc maintenant mais Salamanama Tongé, dans la Funa, il était impérativement Naya, à se faire accompagner na bande Konanga au Boyebi. Bon, on va se préparer. Voilà. Ngai honorable Talongi, Nazali élu na Tchango. Donc, Nazawa parce que Maman Chapeau, Nazara qui déjà patrimoine. Nazaka qui a Matongete, na Tchango Bazou partout. Donc, Nazara qui a obligation, il y a Koya pour rendre dernier hommage. Surtout pour s'approcher pour accueillir quand même programme et à Matanga et Zambéni pour tous les possibilités pour Bendana pour réfléchir comment pour accompagner pour être sûr que Apokundama donc voilà. Espace au moment où la mise à s'il vous plaît. Espace et à tes mêmes besoins qu'à image. Et donc, maman, je suis le représentant de la famille. En tant que député national, tu as qui n'a moi le Komoro à Mouké Topé Sabino. Les aliments bon moté, mais les aliments bilou à Olia. Moi, ça va foufou, moi, ça va masangu, moi, ça va baloso, ça va soukali, moi, ma futa. Et qu'on va courir des binos. Mais le temps que mon corps paye Bima, tu rejoins la bino les sous. Et tu reçois tout qui va députer mon sous nationaux. Baya pour honorer mémoire. Il y a Maman Chako. Honorable Ogi Kalonjalobi, Maman Chako, il y a patrimoine. Il y a Mboka Kongo. Il y a RDC. Donc, tous les cas, la Kinshasa, mais la ROP dans Lumbashi, la Congo centrale, la Sankuru, il y a patrimoine.
Donc voilà, j'espère que vous avez moi, vous retrouvez si nous na essayé. Voilà. Merci, tout ça. Bon, on a kolo banazasi omoni ke toza vraiment émotionné po tomoni oyo mpenza aye kosekisa biso koleka oyo ya solo balobi bakabolaka kaka mpasi kaka na baoyo balingi yo toyebanaka na bisengo te toyebanaka tozalaka ebele mais lere ya mpasi basundolaka mpe bato mais topesi nzambe merci pour na moni bato ebele bazo reconnaître mpe monene ya ndeko na biso ya mwasi tomoni ke vraiment ya solo azalaki mpe important azalaki vraiment important na mboka oyo ndenge kaka bouti koloba eza kaka na Kinshasa te nde bazolela eza ye ya na Kinshasa ezala na libanda ya Kinshasa ezala na libanda ya Congo ezala na bamboka extérieur oyo bayebi ye vraiment topesi nzambe merci mpe topesi bino merci ya koleka eloko tokosenga kaka botika biso te eloko vraiment tokosenga na bino botika biso te bino badepute ya Kinshasa botika biso te vraiment eloko tozosenga yango wana botika biso te po condition oyo yaya na biso mama na biso atikeli biso ezosalela biso pasi. En tout cas, bobundela biso na likambo. Bobundela biso pena na likambo esuka na nzela te. Oyo mutakei abandonné, en tout cas, bosindola biso te. L'air mususu nzamba nga sala ta grâce. L'air amoni kaza abandonné habité na zwa mutunanga. Botika biso te na likambo e biso na ashishi. Botika biso te. OK, maman. Et puis atiki bana na ye na libanda. Bino mo boyebi. Vraiment bobundela biso na likambo yo. Bobunda vraiment na likambo bino boza ba député na biso bobundela biso na likambo yo oyo tozaki na ngoko na oloba vraiment la famille. OK, on a na obasa sos. Maman ba ça mama. Ici là. OK, là-bas le bâtiment plein de tiens lumière. Alors, ça, c'est un fait des documents de Yezeli banga Boto kumizete. Yezeli banga bato botaki bango to luka bango. Maman, si on a des vitables 5 na moko bongi. Damas na Damas. Yezeli banga. Umela, salaka papa. Tala biloba lo bate mamunga na moi na coffre wana pardon. Malette mbongo. Yezeli banga. Toi na malette là. 5 députés na mbongo boye kao. Papa, 5 kaka na mbongo bongi. Ma caméraman pas que banda comme ça pour se bander ba obima. Ah, le tata moi sur la allez bon. OK.
Espace, espace. 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 Pardon. S'il vous plaît. Honorable, s'il vous plaît. Juste, on a présenté Bino Bana au Mama Chakwatiki. Je crois que l'honorable Eliezer, vous allez la seule personne où Andimaki pour payer sa Mama Chakwa espace. Ça pour foutre même un rond. Dans la temps où nous sommes là qui n'a pas de Mama Chakwatiki a été Académie des Stars Internationales de Mama Chakwa. Aho nyonso bavandi awande bana oyo Mama Chakwa atiki. C'est-à-dire que
tant qu'icône atiki bana et tu profiter aussi ngana honorable Eliezer encore une fois de plus pour tika te bana o nyonso et puis espace ya mama Chako yango nde kotika la penza bato bana ko se référer na chaîne à tokomi wapi et puis na ba œuvre mama Chako o ala ki c'est pas ya bana na kati ya chaîne na yo on a préféré pour présenter au bana. Je crois que Bazali plus de 50 personnes. Mais on a monté quelques personnes Bazali au Bazali de la chaîne peut-être au Scala au monde. Merci. Sur la main pour rassurer Bango que vous avez Bango et puis vous dites espace wana et que les femmes vous garder espace na Bango pour tempériser le thème na Bango. Bazana mai na miso donc ba moni makambo sala ki pona mama na Bango. Merci au nom. Yo. Bon, d'autres on a commenté. Je pense que c'est difficile ici qu'au Congo. Moi je vais parler en tant qu'opérateur culturel. Nous sommes des députés nationaux. Nous avons représenté toute la République démocratique du Congo parce que Mama Chako va aller à Kinshasa, va aller à Katanga, va aller à Congo central, à Mujimai parce que c'est un patrimoine moko commun. Et je pense que Degonanga, honorable Eliezer Azalipe est très touché, très choqué. Je ne vais pas répondre à sa place. Les Boye Barak à Roti Gabinoté. Bissopé à députés nationaux, bien sûr, tout pour que Combo, d'abord que Okunda Mama Chako et Salama en tout honneur. On fera tout ensemble, nous avons la ministre de la Culture pour que Makamunyoso et Salama Malam. Voilà un peu ce que je peux dire à ce jour. En tout cas, bon courage, courage Nabino Makasi, Botikate. L'artiste ne meurt pas. Parce que l'œuvre Mama Chako a Bino. Donc à travers Bino, elle va rester éternelle. Donc, encore une fois de plus, bon courage et que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Toye pour recevoir officiellement Nzembo na clip oyo Brifi. L'un il y a grands artistes en Mboka Nabiso Asali pour la Mama Chako. Mokimbombébi que la culture congolaise vient de perdre une femme, Jacqueline Chako Diala, Mama Chako. Alors, artiste Motonamoto a poni le lenge moko ya ulela. Ba mususu bazana moi ni na penso basali ba tableau
alors Brifi asali nzembo bayembi yango na rythme ba mongo lokola ba na mongo lokwa yepa za na mongo yango tozo ya mango officiellement topesa bino bapanzisa yango bino média bo diffuser yango moto na moto pa kozala aza na motuka ayoka nzembo wana alela Mama Shako soki aza liboso ya TV na ye atala clip alela Mama Shako yango wana esangisi biso lelo. J'en profite au nom du président Masumu de Brende Yala Mfumbanza, qui est le président de l'association de comédiens à NTPC, pour féliciter yo Brifi pour la initiative au côté studio Yomoko, au sali clip Yomoko, façon makasi ya rouler la maman na yo Jackie. Et au nom il y a président et il y a membre nyonso, non seulement membre de l'association mais bakulutu nyonso. Topeso, merci et félicitations. Merci président Lombe, tous appelés à Brifi. Brifi, on s'est inspiré na Nini et pas Mama Shako pour Koyembela. Merci d'abord na président Lombe, merci na président Nyonso, merci na président Masumu, merci na NTPC Mobimba. Représenté par le secrétaire général. Merci na secrétaire général, mon grand frère propre. 42 président Lobby. Moutuna moutana na manière à rouler la maman, puis na manière où il faut reconnaître ma valeur, il y a batumine no batelemiawa biso za bana ya misika oyo totala bango tolula tozo sala effort Rolanda lokolo na bango na ndenge ya buzo batana ndenge bien. Alors Mama Shako aza n'importe qui te. Mama Shako sali mingi na mboka na biso na monde art et na pensa ki na yembela ye pona kolela ye. Bato biso ba kotuna ndenge ni tanti linda yembe na ndenge ya ana mongo. Parce que Mama Shako aza mutete là. Alors ana mongo babengaka bartete la banoko. Yango na préféra ki kolela ye na ndenge ya ana mongo. Et na Kotaki Studio, na commune Zembo vite fait, na bengi président Balosombo, mon président, na PC merci, na bengi venu succès, et puis na sali yango, na sali na clip, et puis na zo remettre clip na Nzembo oyo, na misu ya président Lombe, na misu ya président Phénomène, na misu ya président Masaska Bamba, ma présidente Via, Yalanga Gabriel, Maman Moudi, secrétaire na biso azaliawa, batutu bazalawa, artiste nyoso tout, bakulutu nyoso tout. Et na respect wana ya honneur ya rouler la Mama Shako na linga na pesa ngo officiellement parce que na sali yango bangonde bazali ba kolo penza ndeko et na respect wana na linga ki koyebisa na président na ndenge na yebi yango s'il vous plaît monsieur na lingi vraiment ndenge lobi président mutu moko te asala ngo na manière que ya ko linga a déclarer yango po a pénaliser bandeko mususu pona rouler la Mama Shako na sali yango po mutu nyonso tout o boko pesa ordre na yebi so baza organiser ba je ne sais pas mais ndeni bino boko loba et kozala malamu mingi soki batu tout ba diffuser yango pona kolela mama na valeur na ye et non que mutu moko twango atsango ba déclarer eza déclarer te donc mutu to ko di kozwa yango na pesa ngo officiellement na respect yango eza na flash Merci, merci. Nayambi Yango, tous a organisé, je crois Malobana Lobaki déjà, et Ngapé na remettre à un secrétaire général, ou à Komagamikanda, ou à Simbi Administration à NTPC, présent Oxygène. Merci. Comme disent les Africains, Mokako soit. Donc, auteur à l'obi nyonso, on permet na ba chaîne nyonso, na babatu nyonso de diffuser ça, que ce soit Kinshasa, que ce soit ba chaîne nini que YouTube va diffuser gratuitement na hommage ya Mama Shako. Donc, ezali lokola clip officiel école kamba mabiso na matanga oyo nyonso soki misusu pe koya to koya mama pour le moment c'est autre zui ya to betela mamboko makasi. Je sais que Phénomène peut zaliwana ye para muto ba musique hein donc na asir akoyi ko baksaje lo ba muke et tant que nous liste pe artiste voilà. Et puis s'il vous plaît, quand on a salaki on a tindela di président Phénomène Mutali Bosso, logo la président na biso puis kulutu ata la soki sanité za na kati soki za le logo mora mabe. Donc c'est ça. Voilà. Merci. Merci na loba moi mukuse presque nyonso tout bande ko lobby. Donc
Brifi la merveille, vraiment félicitations. Mon jeune frère, Aza Petit Azolanda Lokolo, il y a Bisso Bakulutu, parce que Bisso Minzoto, Bisso Aba Minzoto. Minzoto, donc, na Minzoto, tout ça, le théâtre, tout beau, ça na idéologie en deux. Donc, d'habitude, des alarations qui, tout le matin à bouiller, tout ça, on a un artiste belé, tout le monde dans studio. Mais, mon maman, chaque copé, émotion, ils ont makasi. Ils ont makasi mingi. Donc, tellement d'émotions, ils ont makasi. Mais quand même, le Brifi, Azaki a roté les mains, a eu courage, il a causé la chanson pour un hommage à Maman Chako. Il y a un autre biso te féliciter. Ils ont attendu biso te soit qui m'a bolimbo. Quand même, il est Azaki a roté les mains. Donc, il sauve biso sinon tu te courant, il y a peu de choses dans un beauté tour, il y a hommage. Il y a un autre PC en on a monté surtout. Il y a un bayango, il y a une plateforme, il y a un réseaux sociaux, il y a une télévision. Donc, tout ça, la promotion. La maman na biso ya monene bako lisano batiki biso. Vraiment encore une fois merci président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Général Kassongo à côté Marambo Oyo, Oza, Oyebi qui est dans le matin, ma partie se remédier dans le matin. Dans le problème, ils ont dérangé Bissor. Dans le matin, Macha Koura, tu as rejoué, tu as unité. Dans le matin, pourquoi Nana Waïbe le Ramou. Ça, ils ont des salamos. Soldats dans Salamo, policiers avant Salamo. On me dit, on a fait moi. Tala Simana, on a Simana. Amina Bazar. Au général Kassongo, côté Mamna Bisso, côté Mamna Bisso, ah, confiance à icône, à ça numéro 1, à mon théâtre P, à ça la tête PT, il y a ça maman la Bisso, toi autre chose, mais Bambi la baie belé awa, et là au moins ça va rater, et là au moins ça va rater, attends le mot, attends Bino Moko, parce que tu vas la Bisso, oui, bagué. C'est bon, tous les matins à Awa, nous allons comprendre que matin on va aller nini, on va en plus quand on a 19h. Et puis 19h. 19h. Pour couper à 0, Adam Tamunene a ébani ma case. Donc on va dire à Soda Nabiso, on va à Songo. On va conzi. On est artiste, on va prendre. Tout le monde comprend que c'est pas déranger. 19h, on va prendre ça. Hello.